boye bolamu na programme na biso ya lelo. Toyebi na bolamu ete na bozongi ya nzoto ya tata Simon Kimbangu na mboka Nkamba esalaki skala na mboka Kinshasa na Matadi Mayo ezalaki bongo na mokolo ya le 2 avril 1960. Na mokolo eye mouvement de la sécurité sociale kimbanguiste ebotamaki. Na ntina ewana mokolo mwango epesameli na bandeko na biso nyonso ya basurveillant ya mokili mobimba na komata na Yelusalemi mpo na ntina na misala mpe mabondeli. Na yango ngai na bino tolanda ndenge bango bazali komilengele mpona kokende na mboka Nkamba na milulu ya 63e anniversaire ya NSSK tolanda. Mote papa journaliste, kombo na ngai papa Lomeka Panzor Titis, nazali surveillant ya Masina Kimbangu, nazali évangéliste sectionnaire. Tozali na effectif ya 41 surveillants. Motivation ezali makasi, so otali bien omona ba surveillant nyonso ndenge tosabie dani tozali tolakisa chaleur otomona na Nkamba Yelusalemi mpona osekisa Nkamba Kimbangu. Donc toza vraiment na esengo mpona mokolo ya lelo ndenge tozolongwa na Kisasa mpo tokende koningisa Nkamba Yelusalemi oyo Yawe asepela. Oui, mpona message na basurveillant nyonso mokili mobimba toyebi ke le 2 avril nyonso ezali petu epesameli biso. Soki ya mbala oyo bazwi occasion okota na Nkamba Yelusalemi te, mbala nsima babongamaka makasi mpo ete Nzambe apesaka bato na bato elembo na feti mokolo oyo apesa bango. Donc mokolo na biso ya feti ya le 2 avril esengaka surveillant nyonso abongamaka mpo amataka Yelusalemi. Hormis soki azali moto ya mosala wana nde ekozala ndenge mosusu, mais soki mosala ezali te il faut kobongamaka mpona komataka Nkamba Yelusalemi. Tuiti na mboka mushito Nkamba na mushito bini 3 surveillants bania mususu bauti na territoire mususu ya liboso tonzi zale remerciement da bate biso banda voyage biso na kungana mushita kunisi biso na centre d'accueil na bantu batikali Nzambe pe apambola bango na kabosa bango te kolunga mushite kokoma awa to beti deju. Papa Dadi des équipages à camion va na farage et sengwezala po eza ba fedi na biso to kendaka ya Lingomba ya ngone sengwezala makasi tango keto zoni bien Nzamba suni koko so ezate nzela malamu to sepelaka pe to bongisaka mitu ka bien pona nini koko so ezala te na nzela tango to longwe destination Nkamba pona nini bandimi bakoma bien. Soko zwi kokoso yango zokende bandimi mwa gege salami bandimi bakonyonga fo sava na sepeli.
Merci papa na ngai kombo na ngai papa Lofenya Dieu. Nazali surveillant communal limité, nazali financier communal. Esenga na ngai ezali ete na mokolo oyo le 2 avril 1960 ezalaka vraiment fête moko monene mpona biso oyo papa Simon Kimbangu apesaka na biso basurveillant chaque le 3 avril tozalaka na nkamba mpona kofete mabondeli mpe misala na ye ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango wana omoni lelo tozali le 31 biso basurveillant limité comme mesano pour basurveillant avec la Kinshasa ezalaka ava toleka tokende kamba toyaka nanu awa na centre d'accueil mpona contrôle oyo esalamaka na province talaka mpona sécurité ya lingomba mpe ya mouvement na biso na délégation na biso ya limité Kingabwa toza effectif ya au moins de 60 personnes. Bon message eza ete bandeko bazwa opportunité ya omata te nzambe asunga bango année prochaine soki bambongo ezwami mama matapo ezalaka malamu po papa Simon Kimbangu aloba ayebisaka biso ke chaque année fo kotiaka makolo ya nkamba ata une fois ekozala mwa malamu soki osali année mobimbo ke nkamba te ezalaka mwa vraiment mabe mais yango tosengaka na bandeko oyo bazwi opportunité ya omata te ta mosusu mpona bamisala ta mosusu mpona bamakambo ebele makambo ya mbongo mais soki nzambe apesi yo ngolu to grâce ya ozwa mbongo moko boye ata na fete na biso te fete mosusu ezoya lingomba nzambe asunga biso tomata biso tomona yesu na nkamba ebele. Ça va, merci. Bon, merci papa. Ma kombo na ngai ezali papa Kabemba Dominique. Toza basurveillant ya limité Kingabwa. Toza na molulu monene ya préparation ya le 2 avril ti le 6 avril ya biso basurveillant yango tokota nkamba. Yango omoni tinde toza wana makelelo nyonso tozomona toza nanu stressé parce que tozobongisa makambo. C'est un peu ça, il y a moke na bato oloba na mingi aloba te tala kaka nde tozaleli ezali esengo monene kokende kosalela tata Simon Kimbangu nzambe wana malgré bato baboyaka yango me kotala makambo ndenge etambolelaka biso moko tozali koyeba ete nzambe aye na nzoto mosusu ye wana. Message na kopesa na basurveillant misusu oyo baye te bayambala nsima totonda lisusu ebele po ete tokumisa yawe na biso esengo monene biso tokopesaka na ye se yango wana nzambe soki asepeli biso tozwi na pamboli. C'est un peu ça, merci. Merci bandeko balandi na confiance oyo bokopesaka biso tokomi na suka ya programme na biso ya mokolo mwa lelo soki bolandaki biso malamu tozongisa matondo mingi na équipe technique ya Masolo Kimbangu TV nde na elobeli ezalaki wa bino ndeko mama Fifi Ngongala botikala malamu nde tomonani na mbala ya nsima. Merci.